Ça se voit à l'œil nu. Et ça clair. Et on a bien que. Et ça ne zoua ne ça la peine bongo. On comprend. Donc peine là ça a besoin moi si ya mon balinaye. Et ça m'a bolingote. Parce que Mike Kalamba ina penel et ça qui m'a kangouté. Et que au basa makangu mo boye nde Mike Kalamba a sentaki non. Parce que ba amoureux. Mike Kalamba soka atika qui na position bon Nzambe. Na position bon Nzambe ou chrétien mais Nzambe a trouvé solution na libala naye. Mais tellement à côté si qui bon moto qui bon zoto ben mission par-ci par-là ba réponse ba boy a même mami dans le ngé ba buzz oui na bengi penel dalila parce que penel basa le bon ba basi basa très dangereuse mon moi si moi ça très dangereux. C'est là mutu abalola forcément mokili. Kaka nzamba ta sala mokili. Alors que mutu fi na jardin de den abu kaka alia ka kitoko nzala te passe mais moi ça y est abaloli destin. Penela abum sa solo mo pagano na zolo et na zolo. Solo ondeni parce que tout le monde qui toujours accompagné frère Mike partout na roté na royemba ba concert. Oyoke son pagan ndeni ba tu so ba la personnalité TV John Bombo qui perdre so mon pagan ndeni expliquer ba tu so ba la démission omoni mo pagano ebanaka ele ko ba passer na Denis Lessis solo mo pagano omoni personnalité. Bonjour, bonsoir, abonnés, nous sommes Personnalité TV et si que Zoami Bino et za humble servante amino doli à Kambi la s'encourage kakande na sabino que TV zanango radio TV za kabilili bisono soto yebi sijo ezo beta mamikolo o ezo pesa pasi na ba couple biso bato babalani be komo bangisa kutu bato non babalite bakomi ko banga que bakoko bala mwasi mo belo bako publier na internet likamnyo se komi compte à rendre yo kende kaka na internet ne to moni likambo ande kona biso Mike Kalamba ina si na Père Noël vraiment et puis si passe na ba couple belende si maman na biso ambisi bazabaka na ye pe vraiment mituna ki question ni nezoleka yango na baki actualité ne koleka bongote na la personnalité TV boza toujours informé à temps réel yango na bengi invité na nga John Bombo ma place azali bozo mona ye déjà avant na plateau na zanga na ye na plateau na nga bonjour John Bamboma. Bonjour maman Doli Akambi. OK, bonne santé. Ouais, santé ça bien, Nangolo Nzambe, ndeka bo mona ndo moninga so moninga ça bien c'est que ça bien. So moninga pe ma be c'est que ça bien té. Mais vraiment je t'assure, pe na so assurer batu ya la personnalité TV que John Bomboma a bonne santé. Merci. John Bomboma oza bonne santé. Ezo sala biso pasi ba chrétien na ba chrétien marambo ezo komela biso bino ba artiste musicien. Baso bozo bala eza comportement baso bozo bala to eza ba comportement bino ba artiste ndezo sa ke basi na bino ba mema makambu na bino na internet parce que tozo mona mikolo yo moko zo tala eza likambu susu otia commentaire te bozo mona makambu yelo ka frère Mike na mwasi na ye. Bon omoni ba chrétien makambu comme la ba chrétien ezaka makambu mibale ezaka soit eza ba combat diable wa bundisa soit eza makambo nzambe azo permettre ou soit nzambe azo bongisa élévation moko boye to nzambe a lection banzela moko boye soit ataye yo nzambe azo luka ataye mutu donc ou soit a fait passer ba chemin moko boye pour okende vers destiné na yo donc et pas chrétien makambo ko maka ça toujours bon mais loba mutu na la chrétien ça la païen so ça païen ou soit pe monsieur ça li sum moko sali ne conséquences li sum wana ezolanda yo. Voilà. Et ça bon. Mais c'est déplorable pour Makambo oyo et komeli frère Mike Kalamba en tant que chrétien on frère Nabiso. Et ça vraiment pas si peu surtout dans comportement il y a peniel na sepel non vraiment na nté et ça affiché comportement mo ya mabe. Mais na kotala yemo Mike Kalamba il peut asa responsable. Voilà. OK, donc artiste John Bomboma le que Peignel a affiché comportement moko eza bien té affiché comportement ni a bien té parce que am susu bo condamner Peignel parce que azape mutu ba biso ki mulange tondi esopana nango kaka am susu pa bo mimingi po bozo condamner kaka ye kaza mwasi mabe yongo a bien dénoncer asali mabe par rapport à quoi yo pona yo okoko proposer Peignel à salani.
nayebi te sikoyo soki Mai Kalambai azalaka star te ayebanaka te est-ce que maman Doli akami ondimi ke Peniel akobima vraiment na batv asala biloko ya bongo soki Mai Kalambai ayebanaka na ye te andeka mondi ezalaka mobali moko kaka peut être John bon ça va Peniel azalaki exemple Peniel azalaki mwasi ya John Bomboma mwasi na ngai est-ce que yango bima na batv asala bavideo bongo ke John apesaka nga so mbongo te bosala bobobe non ça se voit à l'œil nu et ça clair et on a bien que ça des zoua et ça la Peniel bongo on comprend donc Peniel a besoin moi si ya mobali na ye et ça m'a bolingote parce que Mai Kalambai na Peniel et ça qui m'a kangoté et que parce que makango mo boye nde Mai Kalambai a sentaki non parce que ba amoureux en plus ba comment si na niveau ya mariage parce que pour muto bala na baleka non peut pas fiançailles ba ke ba facture ba c'est libala mariage coutumier tout baleki na ba étape nyonso ba formalité nyonso ça aba amoureux donc Peniel ezande bolingo de muto sala ebongo asala ba biloko asala wana asala besoin Mai Kalambai tam suppose asongela ye moni mais comme tina na niveau ya ko humilier mobali na yo bongo c'est pas bon donc nyonso wana mangambo na bika mangambo za pona ka Mai Kalambai Mike yemoko frère Mike ezandenge nini eza wapi nako ba ngambo Mike eza wapi kolinga Peniel ezangambo to ezandenge nini omoni makambo libala ça trop compliqué c'est trop compliqué yango na baka elo mombo na publier même na compte Facebook na John Bomboma na lobi ministère femme donc femme na ministère donc moi si aza élément moko boy très dangereuse aza virus moko boy ça Covid-19 moi si aza virus moko ça 1000 fois plus élevé que Covid-19 pour le ministère tout pour na ba sali nzambe moni donc libala toko bala c'est pas un jeu d'enfant libala n'est pas un jeu d'enfant en plus eza ba sous ba confondaka fête de mariage na fête anniversaire maman na lokola peut-être na c'est l'anniversaire na ngamo ba lié ba lié to bala to louer salmo bo to lata ba lié ba fana ba mela non anniversaire ça mara mo sala kaka pour na fête ko c'est pili ba panzani mais mariage ça mutu oyo ofanda na ina ndaku o vivre ba moment nyonso ya vie na ye oyebi elo mo na ebisaka batu mingi Doli akambi ko bala kozwa mobala uti na est moi si na nord na ouest bo sangane sika moko c'est pas facile hein? Parce que mobali akoli na famille na ye mobali tam exemple mobali ata muluba mobali akoli na famille baluba maman ne muluba papa muluba akoli na culture ya baluba baleka forma sangi belé baleka mingi en plus atangi na école mobo tam su quartier na ya kolela ça na ndenga kola na quartier na ye na milieu na ye comportement ya école batangelaka bato fréquenter église assemblée on comprend tout on est influencé na caractère à mutu église école famille école mais okibala mosi mobo peut-être que muyandi akola peut-être na bato bandundu basa ndena bango ba fifelaka ne omona makambo en plus na ba parents na ye ba édika ye pen ndenge mususu atanga pen ba école mususu ndenge mosika na yote donc exactement lokola deux caractères différents siko beaucoup tene sika moko pe bo fandi et sika moko pe bo fandi ba vie ba tembele ko le ça papa ba parents c'est pas facile hein c'est pas facile yango tongo ça la choix faut ça la choix bien pour ça la choix bien un chrétien moi na nzambe faut ça la choix ya moi si o ayebi na nzambe moni muto asa na Saint Esprit hein oui moi so ayebi nzambe ndeni John Bomboma okatinga omoni muto na Saint Esprit o asa na Saint Esprit asa sensible na Saint Esprit à comprendre makambo facilement vous comprenez en plus oreille na ye eza développé misu na ça développé pe ba sensation sensibilité parce que ça na Saint-Esprit au bengi l'esprit supérieur esprit o ça que faire comprendre que mabe moi so et simbate moi so voilà ça va eza bongo moni tant muta na nzambe moni na koloba bon moi ça n'est pas moi c'est pas possible ba tu po ba te bele balanda émission na yo net Nicole Kawaya balanda émission akolo bate ngana bi passer moi ensemble la makasi ensemble na nzambe mais abala moi mombo soki ndeni non ça peut arriver que ça pasteur pour ensemble la peine nzambe banga nzambe net makombe komela ka dans adana Eva na jardin d'Éden parce que Eva ça qui moi si on nzambe asale la kié donc biso tout ça le contraire au sol la chambre bas passer na mokili basa bas belé ba milliards de millions de femmes
opona mais Adam eza mwasi spécial et alors que na usine osala ba chaussure ba zio mezi numéro ya sapato alors que na Weston nde ba somba Weston ba bien ceux qui na Weston hotel ko pointi na Weston batali asa 42 ba pointi ba ki na Weston ba salelo Weston ya yo ba tena kombo na sima nde ba sala ka Adam Eve nzambe vraiment une mesure ya Adam asuna taille na ye asuna taille ya Adam habité na sala moi c'est ya taille oyo apesier mais moi songo amelaki ka malheur et comment qui moi ça lembuma batuni Adam ni ote moi ça pesa kinga comprendre moi c'est même toujours malheur mais tellement Adam zaki mo sala nzambe Adam a dérouté quitté Adam a divorcé quitté le que c'est important ngwana Adam n'est pas divorcé Adam a divorcé quitté malgré malheur Eve même la qui est malgré funda que nzambe moi ça pesa kinga mais Adam n'a jamais divorcé Adam a tiré qui permet à Eve ba bengani bango na jardin maintenant Eve parce que ça ba misusu to mona ka posala nzambe moi ça memele malheur na l'église ba kangele mabonde ile moi ça na bengani moi ça mabeta ko ba kangele mabonde na église pona ye moi si mais Adam malgré nzambe akangele mabonde li a bengani na jardin bo bima mais abimi toujours na moi si na ye accusé moi si na été vraiment stage seke oui bien sûr accusé moi si na ke nzambe moi so pese nganda sele biso boy accusé bien sûr mais tellement ça mutu mon kaka mais bolingo ezipi asa un amour asa na amour à moi si na ye pe na respect ba principe ya nzambe atikala ka toujours na moi si na ye et nzambe amona ke oui amoni ki mutia malam bolingo ya Adam pe sincérité ya Adam a trouvé la solution et c'est là qu'il y a le quoi Jésus moko ya kufa pour ko racheter batu omoni nzambe a trouvé ba solution parce que bolingo ezala ki malgré Eve aliaki mbuma mais Adam a toujours na place à qui Eve na kata motema ba bengani ba na jardin dedans mais Eve Adam a toujours au kendeka na Eve oui parce que oui moni aza fidèle malgré ma bekomi malgré ni abika aza mosi na otika eta saki na ye omoni ke nzambe pe atiki bango loboko coup de pouce nzambe luki solution a créer ta nzambe ye maman nzambe zui posonyama alatisi na bo couvrir soni na bango nzambe a couvrir honte na bango soni nzambe a couvrir soni akepa papa na luka Jésus aya omoni ce qui Mike Kalambai je ne sais pas je suis pas le Saint-Esprit mais tout ça l'analyse bato ba olanda biso bozo ka vraiment de John Bombomazo mais ma biso vraiment na ba profondeur pe na ba révélation mission na moni zo CP ça va bato nyonso bazo landa na moni Diva Westwood wa bi moi sambo na London City azo CP la vraiment analyse au makasi oui tout ça l'analyse ce qui lelo Mike Kalambai azaki na droiture na nzambe malgré makambu malgré nini parce que nzambe n'a pas sa solution moni nzambe za réponse ya ba question na biso esa difficulté comme eli Mike Kalambai akoma pe ko sambela ko prier ko luka ndeni to ko sala mutu luka moyen nzambe a le boko pe nzambe nga luka solution nini au sala alika couvrir mabe na bango a couvrir soni na bango azo tam su Mike Kalambai abebisa ki to penel abebisa ki nzambe nga luka toujours elamba mo pota posonyama a couvrir soni na couple Mike Kalambai Mike Kalambai atikala ki toujours droit liboso ya nzambe je m'excuse parce que divorce voilà machin Mike a divorcé malgré ba tempête ezaki na bolingo na bango malgré ba problème ezaki fala zo ka caractère ya dans des exemple na biso yende papa na biso o nzamba ke ya liboso na mokili muto liboso balaka na mokili za Adam omoni parce que yema Jésus na mokili Jésus malgré ba benga sego Adam mais Jésus n'avait pas de Ève parce que Jésus spirituellement Ève na eza biso église de tout ça moi c'est Jésus c'est sego Adam mais Adam el boso de ça exemple numéro 1 il y a Mohamed Bilbala Mohamed Bolingo moni Mike Kalambai soka atika ki na position bonzambe chrétien mais nzambe nga trouver solution na libala na ye mais tellement à côté si ki bo moto ki bonzoto ba mission par ici par là ba réponse ba boy a memami na le yenge ba buzz le yenge ya Facebook le yenge ya internet tout ça la étonne le kuta le yenge ba Instagram ça trop de mensonges trop de le kuta na carte il est pas juste à se mêler il faut de même badi on comprend na lo baga la di sobe il faut de même badi bo sanga na nzungu moko ko baluka na nzungu moko mo le niveau to komi penel bon penel a ne penel ba lokola ba dalila ba penel wana ba penel yo benge dalila
Oui, na bengi Penel Dalila parce que Penel basa très dangereuse. Moi ça très dangereuse. Kaka mutu abalola façon mokili. Kaka nzamba ta sala mokili. Alors que mutu afifa na jardin d'Éden, abuka alia ka kitoko, nzala te passe mais moi ça y est abaloli destin. Allez pour ma baby. Siko tana moi si on a kutu abouger makanisa nzambe moi si. Siko pana yo mutu. Mutu salon de moni. Seule personne to seul pouvoir akoki kosunga biso tant moi si a dérouté to moi ça no baby c'est ça ka nzambe. Pour ça yo au sel mayele na moko bote na ko bete bo asa na bete moi ça aussi so mayele. Moi so beti o tie ba trace am ko nyonso pamba. Samso ba pesa ka secret ba lobby Samso suki na mutu ko longwa te et ça secret na ye makasi ya force na ye. Mais na mupende na benga o ministère de quiz. Ministère de quiz ministère de quiz tuna ba pasteur Sonika Futa abate le seul ministère de quiz pasteur Sonika Futa tuna ba pasteur mukuna na prison nzamba sunga esika za kuna batela parce que ça ba combat et ça ba moment ya ana ba moment na souffrance ba désert ba combat nzamba batela kuna mais tuna pasteur mukuna c'est ministère de quiz secret ministère de quiz tuna pasteur Marcelo ministère de quiz on comprend quand Bible lobby résister au diable et il fuira loin de toi. Mais fouiller l'impudicité. Donc, Nzambe a moi si très puissant, le colon même il y a Satan. Parce que moi si force n'est ça au-delà il y a Satan. Force à moi c'est ça permet Nzambe. Ça permet Nzambe. Donc ça au-delà il y a Satan. Moi si peut te détruire. Ça me semble pas secret mais tant que balance na mupenda pamba. Mupende ya pamba, muka mupende o. De lui à Kambi. Moi quand nous autres moi si nous ministère il y a valeur rebelle nous autres nous et comme ça peut pouvoir comme président de la République na mboka mombe président de la République quand nous autres nous monanga wana parce que ça me semble laisser na mpende bandoloba munu makasi nanga suki quel bozo yo au moins que premier tour kosaki moi ça sali yo bonga kati manzaka so nini deuxième tour le vérité ça veut dire ça n'a pas secret mon boy parce que bah ça là nzambe faut ba bakelo ko wana moi si bah ça na moi si bah j'étais comprendre bah ça na moi sous ba na hypocrisie ton bozan qui fiançailles avec sa caractère sous bon ça moi si bah j'étais par rapport à quoi oui doli akambi moi si arana ba hypocrisie tout le monde même une église moi si assemblée makasi arana protocole asana protocole asa mais asana aventurière et ça là nango na tinga pe komelanga na linga mo na pasteur ayemba na église protocole boy pas nanga na soke ser na batela ka nzono kuna libanda ba soka maki analyser zéro comprendre ndeka ça là siko soki muto na saint esprit na nzoto na yo cet esprit ako donc le bandeni ako souffler ako sentir que oyanga te omoni rencontre ya Elisabeth na Marie Elisabeth na Marie ba kutani akoki mwana ningani on comprend c'est que le comment c'est papa Marie grâce au Marie kutana non pas ange na le c'est pas Elisabeth ba yokani na bomba c'est que yanga yeye bu mutaningani on comprend c'est ça le Saint-Esprit mon Saint-Esprit biso ba chrétien ça différent na diable deba ça ba c'est banganga mona ba kacha ba bunda évoquer laisser faire on peut laisser faire mais ba bunda ce que ba bunda nini ça veut dire ba on ça diviser muto esprit na département na mais biso ba chrétien tout ça na Saint-Esprit mon corps toi diviser té ça pas na ngai yango ça pas na ye na ko sentir que moi so ngai parce que to solo là na ba esprit to solo là omoni c'est ça na lingi na loba siko ba mai kalambai ba sali tana na moi si mobimba ana mo pagano penela abimsa solo mo pagano na zolo et na zolo solo ndeni parce que tout monde qui a qui toujours accompagner frère Mike partout na roté na royemba ba concert oyoki son pagan ndeni ba tu so ba la personnalité TV John Bombo qui perdre so mo pagan ndeni expliquer ba tu so ba la émission omoni mo pagano ebanaka elo kola ba passer na Denis Lessis solo mo pagano omoni mon pagano tout temps on peut ça ba ni peut ça biso non nous et donc ko détecter mon pagano lo ba non na peut so mal bombo ko omoni muto ça mo pagano ayebana kaka mo tanga solo là tanga lo ba senti que o solo ça mo pagano o c'est ça pasteur omoni nem solo mo boy so c'est Denis Lesso té awa aussi Marcelo té ba té awa bo solo là bon o senti que on a solo là mo sala nzambi on a solo là mo pagano ba langage on comprend ba langage
Au moins un chrétien, mon seul entend sur solo là, au moins toujours ça toujours ma référence biblique. Au moins on a que mutu référent na manzambe, on a que oui, OK nanzela. Tant mutu au sala ba vidéo moi nzemba fali, moi innocent bi, moi nini. Au moins que monde na ngwana. Siko na baraté peniel na Mike bakuta na wapi na boîte to nini pop penela asala vidéo mona nati mutu atumela ba whisky na déjà ba whisky comme na quit na limite mona vidéo penela sala penela wana asala on sa quit amelaga donc avec la main basket amela ba whisky amela biloko amela biloko troublez pas si bandi non ce sont des blagues des aventures est-ce que monde le kola Mike Kalambai hein monde le kola Mike Kalambai est-ce que bako sengele mbongo SOS basungai yo dimiango. En plus, Mike Kalamba est responsable, après ça bon, tu appelles ça à $40. En plus, moi je peux si Ndoya président. Est-ce que y a nana qui est Peniel. Yo nenga afande na ana mibalite. Ana mibalite John Bamboma, yo da ma preuve. To solo là. Oh ça YouTube. Et belé bon de lui comme dans le ba yo te ba fi goute belé ba sala be miso ba YouTube ba sala mbele belé ba poto bo siko mutu na beza e ben ko penel bon asanga mibali asanga mbongo asanga ba soutien ana ba mbongo en plus aiba ndoka Mike bien aiba pasteur Mike bien aiba camarade Mike bien ako kele pas solo litala tali kambo Mike na minute yo Mike na minute yo apesa mbongo mwana te Mike na minute yo occupé bana te ngana nazo souffrir na sala bo ba tout mususu bakolo ba o ba solo na Mike bien bako benga pe Mike frère Mike tala moi sino Peniel tala ça na besoin boy bana ba sala boy ba solo na bango Mike Kalamba ya ben batu lokola ba héritier watana be pona mona bango déjà na anniversaire Mike azalaka héritier watana be na mbongo ne belé tala benga boss patron bah ici on a besoin patron nani tour agaga de toute façon pour tout bah patron on essaie d'écrire Mike Kalamba bah Moïse Mbiye wana bah patron on comprend écrire na ngwana pourquoi pas pas héritier à 5 ans héritier tala mona bino bo qui pété pas tour maga tala nana ya gaga pour tout ya gaga mona wa kipe mona te de toute façon pour na mbongo akosunga mona wana on comprend Moïse Mbiye a patron boss non pas Moïse tala na frère Mike asunga bana te asunga ye tanga bibi na TV ça montre que ayeli makambu mususu donc omoni asa bezo kaka omoni bazu bon tam su ki peut-être Mike Kalamba alingi mosi mo boy Mike alinga bala bazu wana ezo punja na motema na ye ndu banga bala ezo punja donc zu e punji na motema habite na sala vidéo na lo nani boy mutu bata mona so bina mona sana problème ya colonne vertébrale abina ndeni au monde que ça babenga ngo du mensonge pur et simple mon du mensonge penela oselena ndozolo babo bato bazo sunga mwana zobela bakoko lemba po maloba na o vraiment John Bombezo décourager neti ba papi nekina porte-monnaie de Dieu balinga da basunga Gravina Mawela batamala mbonde ti ya nanga Jili Lotokola ye palinga kasunga au moins te ko zongisa bato na sima wana osana raison moni bato mitema malamba za bazanga raté bato mitema malamba bazanga raté bato lokola ba boss Douglas Tunga na Allemagne boss Douglas Tunga na Allemagne muta alakinga déjà iPhone 8 ezoya boss Douglas Tunga ana mbongo ne bele aida bato sunga bato mais muto ko penela bato ko sunga ete omoni ba gare bele ba aider Peniel bazana besoin bolingo bazana besoin mo bimana Peniel daneza on a sima ba tchena le corbeau et le renard ya et ça les corbeaux et les renards bato bele mi omoni ki ba sungi Peniel bazana besoin visibilité pas Peniel omoni mosi déjà bota pose bien faut linga mo na olinga mo ani makasi et si lo juillet dolia comme ba fille mère moi je te dis lo mo ba fille mère so linga bien ozoye ligaka mo na olingi mo na ye osunga mo na osunga mo na charge moi donne moi comment l'enfant il va bien comment prend un peu ça pour l'enfant omoni et quoi affecté aux juillet on peut pas comprendre que ça vrai l'envers
Ba 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 linga Peniel ko ba edaka mwana papa ni bazwa Peniel na bolingo. Ni Peniel ne ma yemo ndabimisi makamke mwana obe abazo sunga e John Bomboma. Comment mutaye ko suka aye sous intention mabe vraiment fait dans José Marquez na Bundes. Zanoti te kazo so sepele so kamarambo John Bomboma zo ba. John mutaye ko sunga aye suko Chelsea mutambu. Ya bongo ezala. Ezala belé. Aye sunga na ebisa sunga. Aye sunga te dans elle ko la muto a péché. Azuni ndo bate pambu. Yomunika nakina nzala mbisa wana mbisi na maiti. Nazaki na nzala. Yo muto atilinga pambu auti wapi? Chance nzambe merci. Pambola muto. Ona avakufa abi pambola muto. Elinga biloko. Kwa akangio. Ya bimisi. On comprend? Ezako sunga te. On a WhatsApp en tout cas bambo mseza moyen des ate. On comprend? Pesa numéro coup de numéro comment passe parce que numéro de comment défilé. Yo kasi pende na tiona ata numéro na été. Oh numéro ça contacter nga numéro na nga ngongo Kindumbe changea Kindumbe longa na boulevard Kindumbe longa na ndako na flat appartement Kindumba et comment na internet omoni parce que Kindumba ya internet et Kindumba yo tema na vitrine parce que na poto ba fi ba tema na vitrine c'est 20 €, 25 € au leki bango. Moni, Kindumba ya internet, et qui a vitrine, et qui a boulevard, et qui a parce que ça Kindumba professionnel, Kindumba ya propre. Oso frôler, au ben abatou, moi mon tapis pour toi c'est bon. Ate bon. Sexy. Alors ça déjà publicité ya longina. Sexy non pardon. Oh. Tala. Changer non, Kindumba changer comme dans internet. Oh yo Peniel azo sala eza Kindumba. On comprend? Asa Kindumba na internet lu kambongo. Na moi na mbongo yo ba asa Kindumba John Bomboma. Sois sérieux, moi na zo bela. Asa Kindumba. Asa na moi na mbongo amobola. Opération c'est mbongo belé, a colonne vertébrale. Ba mon lisolo. Keso do lo ba konda datu na lo ba kyongo. Mike Kalambai a bien battu belé. Yende basana ya bi ba boss parce que ba patron banani belé. Oh, yo mon Mike Kalambai muke. Vidéo liboso ya Fati ya présent na biso Fati Félix Tshisekedi Antoine to mona na ba TV Mike Kalambai awa Vital Kamerhe awa président ba sambela pona ndenge Fati si président yo mona Mike Kalambai muke Mike Kalambai a ben ba président ba ministre on dit que ça Mike Kalambai ba président ba ministre ba Kamerhe on so pesa ka bana $40. Non yo na sama lokuta on benga ngo réseaux sociaux au moins nga filmer nga boy nakoloba bana kin bana Europe boso landa ngai na regretter makasi parce que na bezaki Jimmy Weston na makolo mais cameraman mutema mabe akatinga makolo omoni mais tapso na makolo ngulu on comprend parce que sa caméra faut na créer le moment le kuta sa caméra tout le monde na wenge bana wenge c'est kala à l'époque bana wenge ba utika Belgique ba bito aux États-Unis ba na kagou la fubu ba bonnet bani États-Unis States omoni. Ce sont du mensonge. Mike Kalambai a aussi $40 par rapport à quoi? Yo même mbongo de la cambio sur mbongo ba Western banini. Tant c'est $40 au tin na Western. Ba katana combien tika la combien? Est-ce que Mike Kalambai a $40 vraiment? Mike Kalambai a $40 qui man qui na Western après ça taka Mike Kalambai un moulouba qui se respecte comme Mike Kalambai parce que quand on parle de moulouba on voit l'orgueil. Vous comprenez? Ce que Mike Kalambai na orgueil na qui moulouba na qui va na banque qui bozo $40 tia. Est-ce que vraiment na ba banquier yango? N'habite peut-être au mbongo mo pesa mutu mo boy ou soit mutu mo boy le kuta akosi na kuma Mike ataki mbongo peut-être na kuma Mike eza n'habite eza n'habi na kuite Mike Kalambai atinda $40 pour na bana eza impossible ou soit atinda $40 peut-être pour ani ou soit pour ani amon habi que Peniel est-ce que ça na bana asa ba Kindumba belé ça a besoin de récupérer bana na yi. Mike Kalambai comment ça ba kinko moko boy pe amo ba $40 za kinko makambo lingo za compliqué Mike a besoin ça bana parce que bana est-ce que parce que papa maman na bana ba so beba bana éducation économique au pola tatala mona sa moi muki amona maman ça la vidéo bo sunga ngai parce que bana ça compliqué moi muki mona comme ça makambo so batima azu ba makambo so ko affecté au moins lobby boy et créer le moment boy mona ba tumatizaka mona te ana poto moni mutu ko Peniel a mutu kanga normalement sur l'hôtel selon justice faut pas arrêter parce que aso baby sa éducation na yabana
Moi, na âge, on n'a jamais beaucoup traumatisé na babouzo, bêtises na bino tesangatina. Parce que ça, moi, mon fallait pas jouer, moi, na attendre foyer, attendre l'état sur en charge. A beaucoup la bango. Parce que yé kotika bana beaucoup na yé, azo baby, azo police bana, azo polluer bana. On comprend? Fallait mec à la bas équipé bana. Mais nous sommes ça ka ba babouzo ba lisumu, moi lisumu da so ki koti na le balo mon boy, moni Jésus. Na apôtre na ye. Aussi pas condamner quand nzamba ça mabe. Pourquoi papa apona ki Jida ateka Yesu? Pas quand ali felo, moni nzamba sala mabe, Jida sala nini? Non. Jésus qui na 12 apôtres. Bango to sala ki ba mabe. Nani Jida alobaki yo Jida oteka ngai. Pierre alobaki nani yo Pierre o wanga na ngai. Vous comprenez? Pierre sali mabe, Jida sali mabe. Mais à la fin Pierre accueilli à 5 bolimbisi. Pierre le zonga après Jésus a dit sur toi Pierre j'ai bâtirai mon église. Vous comprenez? C'était après avoir réparé. Tant c'est le sumu à réparer pas nzambe. Mon nzambe solo yewana. Un chrétien yewana c'est le sumu na pourquoi pas bika ndako nanga ngo c'est le soir qui détermine nos origines, le soir. Mon ndako akozonga na ndako, mon libanda ke libanda. Mon ndako comme Pierre azonga ki na ndako malgré le sumu. Mais moi na libanda comme Jida akenaki na ndako tasinga bolimbiste et après ça kini de mal à mal. Après que ça va koteka Yesu comme amidi mbiki. Au monde vient comme le sumu na le sumu. Un pasteur, un serviteur de Dieu, to boité tout ça ba tout ko sumuka. Vous savez le sumu olingi vous savez le boto boité. Mais après cela zonga na makolo nzambe senga bolimbisi nzambe a trouvé solution. Et en plus tout après le sumu mona ya senga bolimbisi nzambe ko bakiselo makambo su ebele ko lega même yo esika ozalaki. Il y a des fois nzambe a profité kana mabe oyo diable sala biso pour a élever biso. Vous comprenez? Diable s'appelle attaquer Jésus. Ayeba kita que Jésus n'a attaqué mi bongo za pona asomba biso pour tout ça pardon péché. Peut-être que ça force likolo ya yemoko Satan. Moni tant mabe comme Elio, zonga pa nzambe koluka solution au créer. Moni même histoire Adam. Elle peut faire zonga pa nzambe pas sambela pona colonne vertébrale moi na avant accès à SOS. Je connais c'est le mon boy. Moni même Penel quoi Ève on a kaka o avec na lisumu a memela ki Adam malheur. Quand même Ève on a après avoir gardé famille na bango saine, paix sainte. Quand même Ève nzambe ko loba yo mwasi nyoka o akosaki okonyata na talon. Vous comprenez? Ceux qui qui est le responsable. Ceux qui a gardé la famille na sainte, quand Penel on a bon Penel pas ça comme une grande servante en Zambie. Comme si quand Penel on a comme mouton après ça doit conseil pour na libala, soit on a comme kambumo na couple na yoki pas yoki Penel. Mike Kalamba ya resisa qui vraiment ko sa Penel ma commis ba na bon Zambete. Oui, on peut dire ça, il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu, a reçu on a noté, mais Nzambe il n'est pas trop tard. Frère Mike Kalamba, il n'est pas trop tard. Tout ça va dans Nzambe, tout ça va masumu, tout ça la masumu. Yes lobaka ona sa le sumute abamba moso libanga. Omoni, ngaba tamsu na loba boye na sana mabe na ngana sana masumu na ngai. Mais frère Mike Kalamba zonga pa Nzambe. Ngana ko conseiller yo. Makambo na sala wana nani ki Peniel ezazuwa. Ya zuwa. Mike Kalamba na yebiki ozoka ta ebele po bala. Ozoka bata ebele to ka masolo mona maman langi oh nani ozu bata ebele cela veut dire tant obalaka Peniel et cela ka moi c'est yo obalaka sincèrement frère Mike Kalamba zongela ka moi na yo Luka Peniel o asala ça bazuwa Luka Peniel bo solo la bo bongisa bo zonga na makambo zonga normal et ça ngolo côté au monde bolingo et ça ka qui perd gagne na amour muto a souffrir na bolingo yene muto a gagner yene benga meilleur le plus meilleur na bolingo. Même Nzamba Lobaka, le plus vieux, le meilleur, Zamuto a servi Batu. Tout Muto a servi la Batu. Jésus a assimilé à Kenati Kosokola, porte Makolo. Vous comprenez? Frère Mike Kalamba, Zala humble, Luka Penel, Bobo Sabolingo, Mousso Bolingo, Magamoto est ici là. Mon vidéo, c'est là. Ce Bolingo qui était pour assumer Mousso Bima. Maman Doli a Kambi, n'a que vidéo Mousso Bima. Vidéo Bima.
nzambe o na lobaka nani Nicole Kawaya moi ça pembe na ba mboko peniel vidéo ko bima vraiment et c'est que les nationalistes balobi ka to landa comportement ya dan tant bingana ki ba on a jardin de dents malgré moi ça kosa qui azwa ki moi c'est ba continuer ki ba kobota Abel na Kaye malgré bino so boyebi histoire ana adapter se bolingo zipa ki mabenyo so moi sinaye donc bombo mato komi ko chité ba mbote na conseil ko opesa pegnol le be opesi ba mbote na opona na numéro contact na opo émission na moni fa ba te be ba sepel nango. Premièrement comme conseil on opesa pas pegnel à moi aussi pegnel aux moi aussi moi sinon nous faut à la soumise moi faut à la soumise. Au moni problème baranjango na problème té problème baranjango ko solution ko patango yo mutasalo likambo ipo bin kapena baksa likambo bo bana ko kende de makambu a makambu on comprend so fandi kimia oluki solution mai kalamba a mobali na yo bien parce que ça la seule fille au monde oyo alonga motima mai kalamba parce que mai kalamba avant yo mo bi histoire surtout to bango ate avant yo nga zalaka. Mais si comme on a niveau à bas cela veut dire au long motima naï. Donc aux celle moi si aux a possibilité peut aux a pouvoir ya ko benga mai kalamba bo solo la bo bongisa en famille na vi ke bolingo sil la ngote il fait ça la vidéo bonge mai ka sala nga za bolingo po bolingo sil na pasi bolingo silité mon bolingo silité ma mususu ya na kanda nzamba silika ka abengani mo sa abengana dan f na charade bo bima bokende ils ont ça kanda mais tant avant daki tellement nzamba ça bolingo yemo ça plein d'amour avec un Jésus ya akufa pour assemble la bateau mon temps c'est que bolingo zali ça toujours la solution bo ça bolingo liboso luka mai kalambai beaucoup tana bo solo pour sauver on ko sauver ba âme sur le bana il y a 1 euro non il y a ko sauver te ko sauver ba âme to ko sauver bana yo bien pe éducation bana na avenir ya bana eza ko sanga na famille ko zonga parce que internet ça buzoba etika la libéra mon le ko la ko mo âge mo bo 18 ans ba 20 ans ba 30 ans à côté Facebook ba mona photo na ye ba finga ba sala bo comme âme de raisonner qu'est-ce qui s'est passé na batawana au monde ebe sa morale ya mwana donc bo c'est l'effort bo zonga en paix na famille bo bongisa pe na osenga parce que na osenga pe na mai kalambai yo pe su ndenge moko ça vraiment muto asa guider na Saint-Esprit bon de l'Nzambe na bi ke Nzambe aza muto ba solution mais na bi ke ko kabona pe ça non possible parce que malgré solution Nzambe tangu Satan kuna na paradis atelemela Nzambe abongisa pété abengana pe Satan na makambo so pe simbité parce que ça ba mususu ko na banani wana ba qui ba peniel comme c'est pas un crédit la vie mais ata te yendengeni ata sembendeni pendela tiko ni ko changer te parce que Jésus est mon nana nous asaka na 12 apôtres mais atila jamais ko bongo lisa jida mutema tala ko kutu bisu ko le mo passer au te nzamba lingi yo bongo motema frère mais ye moko Jésus asala ba potentialité nyonso yo te ya mutu ayebi ndenge ba gagner ba am ayebi ke na ko te ya mutu na molimo pe na nzoto boy jida tina suka jida atila bongo na mutema te omoni jida atika bonga motema te parce que so jida akia moto bongo na manga atekaka yeso ngaka zonga na nzela to comme zonga na seke asaki moto bonga motema te ba film super ko ba peniel ba ko ba jida mais mai kalambai faut se laisser conduire par le Saint-Esprit omoni nzamba ba non mais pour na conseil mai kalambai ko buka na te mona mai ko buka na te on a mosi na yo po yo linga mingi zongela ye bo bongisa mo ka so bo bongisi bo kan ko minda ko moko esili ma vidéo anticipée et ko sila parce que ça un peu soni depuis nani président Biso Fachi a eu pouvoir quand batune mkumba ba soni batune na ndeni no be colonel to batunaye bon kolobe ekolo na ye babalobo tribalisme ngana mama tribalisme tenga li batunaye ka batu ba bazalika côté na ye ne mutu ba soni tumona ba sex tap ya ba héritier ba moni héritier camère yemta héritier mutu beta na makamuna bango abetaka bani ba yembaka awa na nina 10 milliards héritier mutu betaka héritier sex tap tumoni mai kalamba ikutu mutu asambelaka asambela sala prière nze mongo ba yemba so ni
c'est qui mingai asala prière yo na suma kalamba ngoso moi si bo le kamai kalamba na bimana na moi ya na ngai c'est dit omoni l'équipe sur caméra sur na caméra ayibi mbongo c'est le boy omoni et ça le kola entourage mo boy donc elle kola entourage mo boy et qui si président moi Sony mais nzamba sunga poser na biso Fati Beton aza président moko oyo ayoka nzambe ça mona nzambe na bi ke makamo tout ekoleka na pesi na merci na la personnalité TV Doris Lema maman nanga Doris Lema maman nangai John Bomboma yeyo oh le baga garçon asa courageux oui na ça yo na ça courageux na ça courageux karaté mais na ça moto nzamba sunga kan nzamba pesa ka inspiration ya ko loba pour ko édifier peuple pour codifier ba tunyoso o baso bazo landangai na pesi merci na Nicole Kawaya moi c'est Pembe merci na pasteur nanga Gitu Mama pasteur moko asala ba bien pasteur moko oyo voyage moko ya na kin valise na ngamba moko etondi na bilamba soki nalata Jean Franco Ferré na nzoto nanga esa pona pasteur Guy Toumama na pesi mbote pena na mwasi na ye mama Vivi Toumama mama berger donc couple ya mama pasteur papa P pasteur super couple na pesi merci sous na massa na ngai Doli Chris na ebisute na boka na Doli Kombo na zoboka John Bombo to mudala ko chité ici ça ba kombo wa azangi babi wa pesa makamda ozo makam oui o pesa makambu nde ozo makambu na pesi merci Doli ba kombo sili bondeni mbote nanga na bosente Colette Kanyama mwana soda na yebi ke Colette Kanyama mwana soda na yeso chaque fois so lingina ngana boko na papa na bino mbila même so asala mabe na banga kama yo osanga boka no ngai papa sa yelo te Colette Kanyama bambote no yangwana no la Swedi na kati ya Autriche bambote no yangwana masa na ngai nani ba kombo kimi Doli kombo kimi nga vraiment to komi déjà na suka émission na pesi merci na balandi nyonso personnalité TV yo balanda biso merci na bino nyonso eska bolandi biso bo s'abonner massivement quand no bo s'abonner la personnalité TV jamais boko za desi na yebi que numéro na téléphone au pesa bo s'abonner la personnalité TV jamais boko za desi na moi vraiment émission CP si mama Doris Lema la personnalité babi fum na gaz babi place za vraiment CP na émission on a moni ambisi bazabakana motema mon général John Kimbabu babi exemple à suivre babi 1+1 égale à 1 na moni mamu kole babi la prêtresse motema papa Noah bino vande bovana mabala kimia parce que tozanda ka exemple na bino na moni susu gimfo ma diva Westwood babi moi sambongo maboko bank na kata London City na moni John Bombo ma pesa na numéro na téléphone bon la clôturer ba moko. Oui, bato nyonso baza na besoin ba atteindre John Bomboma na Facebook John Bomboma page nanga peka John Bomboma YouTube nanga peka John Bomboma numéro nanga téléphone plus 243 90 67 76 959 plus 243 90 67 76 959 merci. Merci on besoin numéro contact John Bomboma soko benge ozoaye moko na en ligne okute na Facebook WhatsApp nyonso oza poso reçoit na masura privé yo moko apesi numéro na ye wana boyoki conseil John Bomboma apesi na Penuel apesi pe na frère Mike attaque chrétien il faut to landaka exemple ya bala nzambe Adam azaki toujours na mwasi na Eve malgré ba benga ba on a jardin bobongisa kaka parce que so bobongisi te to kolemba ba vidéo wana ezo salaka le John Bomboma abeza kaka zuwa ezo sengaka omoni lo mo pardon bolimbisa ngai makamama ke bandaka boy lobi mona mutakala bimi donc to boy mitakala to na coronavirus makama mitakala to boy mitakala po bandaka boy penela lobi boy pas mutakala Cédric bimi o lobi mutakala intel to boy mitakala to na coronavirus to boy mitakala ça va. Merci. Numéro nanga contact est à plus de 143 85 026 94. Ba reproche ma conseil na milieu ça nga bien appelé merci l'ingénieur Meti o a filmé biso image à propre malo sauter aux ça que miss na milieu CP là vraiment beau s'abonner massivement à la personnalité TV bo za décider tout le monde à un prochain numéro bye.